Bozawa naza ya Kisenso nalobaki deja lobi to tambola boto sola naza ana Kisenso bokota nani bo partager na Kisenso awa bomoni Kisenso commune de Kisenso Bukala 89 c'est 49 bokota bo partager Bon partager tout comme belé bon na sabino motif ya koya nanga awa toza awa bomo boyo kama kelele a commis église communauté adorant l'Éternel ensemble central bomoni awa na Kisenso bocha ba j'aime bon partager nani eza esika bomona kiken bato ba prier omoni bato ba prier intercession eza awa mboko mananu 100 po sikoyo nazokota na kati esika ndeko na biso Valdi Tambwe azali donc bo partager nanu photo comme 100 nazotambola boko mana ça pour na ye sur place na église esika ndeko na biso Valdi Tambwe aza Jordan Kambala oko ebenga nazo bakisi wana usulanga kiti bakisi wana usango boye po na vanda a na point A oh Jordan Kambala yeyo oh bato nyonso botunaki Jordan aza nani yeyo meilleur ami ya Valdi Tambwe ye moto ameminga ti awa na Kisenso awa eza mpo bavaldi te awa eza na église oyo eyambi Valdi mpo elandele na baprière donc bakisi yango oyo bacrème yango oyo bon navanda bona explike bino sikoyo moyen nazwa ndeko Valdi eza te parce que état na ye eza bien te famille na ye mpe balingi te ata mokie te donc bokoyoka kaka voix na ye mokie mpo bocomprendre ke toza na ye bokoyoka kaka voix na ye mpo famille na ye elingi te donc juste kaka voix na ye mokie na balusi caméra po etalanga nazo te bon bandeko nalamuka lelo na ntongo ndeka tozalaki lobi na direct nalamuka lelo na ntongo ya papi pacifique nalamuka na ntongo nalobi fo nakita nga monaki omona partage dimne volume nakendaki na ndako ya Jordan Kambala oyo aza meilleur ami ya Valdi Tambwe nasengaki epenza mpo bato bazalaki kolobaki alingi komonana te mpo aza na ye bien azotambola azokosa aza na ye bien mais nga moko naza sur place oui aza na évolution par rapport ya ndenge tomonaki na bavideo mais aza na batâche partout mpe nde naotala mopanzi boye eza mpo naotala ye mpo nazwa constant mpenza non seulement batâche bambuma mosusu no ekauki te bambuma mosusu ezali mais so omoni ndeko na bino mobali eza pasi eza vraiment pasi donc nde na boye ata poudre na tie te mpo likambo ya sante ya moto eza likambo te oluka obongama otya maquillage te nana Jordan Kambala toobanda
nani valdi aza wana aye ako se justifier te oloba mais aza na likambo moko aza na mposa koloba parce que aza mutu leya nese bino ke valdi aosa SOS te toyoki valdi kota alobi te ke bosunga ngai ye nazobela atikali koloba yango te te bokomona ndeko bongo te ata bino aza mutu nzambe de asali ye grâce abiki soki mpo na youtube oyo makambo ezalaka bomona nde ntoto ne ebebi boye po jour mosusu bo bandozongisa ye bafoto te manike moto alobaki azokosa yango wana balilali nde bakomba bato te ngai lokola na journaliste eza mosala na ngai investigation to nakiti ti awa mpo nga moko namona nga moko namoni tomonaki video babi ekozala mpe montage mpo toza bato toki mpo bakeye eza montage non filme ete toki mpo bakeye eza montage mais tiko oyo eza ke nga moko namoni valdi bokosupporte te ye moko aoyesanga ke aza évolution esalami mais mpo na nga naomona te koto évolution yango ebandi mais ye moko alobi ke par rapport ndenge ayaki awa na sikoyo ça va valdi tambo bonjour bonjour bandeko nyonso baolandanga bonjour mbote na bino en tout cas nga ndeko na bino valdi tambwe na ndenge mabe te bomoni video ebimaki wana vraiment famille esepelaki ata moke te esepelaki te surtout bato ebele bainterprétaki babinga nasala comex nazoluka mbongo yango napandi video wana mpo bato bayokelanga mawa nzoka nde ezalaki yango te natindelaki yango nde 4 personnes bato nanga kaka nde bato nanga mosusu ya bapire nga bazali eye atala boye na boye eza na moto mosusu to mosusu ondire akokaki kogere te nde epanzanaki bongo mais esalamaki na nkote basalaki yango mpe mpona kosenga te mpo banda na bandi bobela awa na na video moko te nga na sei to audio moko te nasali na osenga moto SOS na minimize bato bazocompatir douleur oyo na ngai te na minimize mpe bato to mosusu bazwaki to initiative ya kosunga ngai te mais nayenge na posanga bake na comprendre mokili vraiment eza kaka mokili eza na bato ebele baza na bonne volonté baza na mite ya malamu oyo balingaka bato vraiment oyo comprendre esalanga bien komona bapele bamessage ezowuta vraiment de partout dans le monde en tout cas esalanga bien surtout baprière parce qu'il y a des gens bato mosusu bazobenga nga mona benga po atiaka kanga misu tosambela en tout cas ezosala bien ya kosakana te nga na beli eloko mona nga na souligne mpo namoni bamessage yango ezoya trop nene ya na bandeko baolanda ngai nasengi motu mbongo te premièrement so nalobi boye mpo esui bato ebele ezosoba bango nde baotindaka bamessage wana deuxièmement ngai nasali nini te kombo nango nini nakoloba ndeni deuxièmement osengi te nasengi te na premièrement nabangi nasengi te bana nde baodeo ya deuxième bapeti wana ko mama bozala ta kalme po église kuna bato basambela bana mosusu tala forme obekaneti bato bocomprendre nga comique malgré malade biso ndeni me nga nanga valdi en tout cas bandeko nanga bozala pena nde bozala baner solide ndeko na bino valdi mpo na nga moko nakoassire bino ke c'est pas savoir mais moto wana tunanga ni moto wana bi c'est pas savoir na kanda te mais bozala na posa monanga mposa capture mpo na bato mosusu bapire nga nasali bango photo na l'accès mais apabiblie yango kaka oyo comprendre nakosala yango te mpo na nini nakosala yango te en tout cas bato nyonso balingaka ngai bato bapapa na bamama na ngai nyonso ya monde entier en tout cas merci na oyo bolakisinga comme bolingo merci na oyo bolakisinga comme bolingo namonaki nene asalaki lobe mission nde namoi botindeli ngai yango ebele bokosalaka mpe part des choses bokabulaka mafuta na mai ngai nazobela boyela ngai babiloko wana bani oyo balobi boye balobi ozwi visa yango ozoluka mbongo boye na boye na boye biloko yango eza mpo ebikisa ngai to mpo etyanga ngai na merde batension mpe lelo ekoma na mokili en tout cas nani nayebisa bino boye na ndenge nazalaki lelo oyo nakoyesa nakoasire bino na 86% ya to ya réussite nzambe pena azosali vraiment nzambe asali oyo nga moko nakonstate nango na nzoto na mitu takake batashe nde
laissé par maladie d'éthique dans nzoto mais papa nanga azana pas appelé ba dia na recherche ya crème o ba komele ngai lebde kalaté attend tout tipo quoi tout tilo bina tongo na kozongo mais entre temps na yo la crème oyo Ahmed eza antifongique, antibactérienne, anti-inflammatoire. Donc, tant qu'à dans le lobby déjà, na sali on de mi balé. Savon c'est la ADEM. Les babi nettoyant antibactérien pour la protection totale de votre peau. Nazo mela fais ça nini wana. Carton na. Mai nyonso na sukula eza na germol na kati avec na 3 bouchons nazomela Clifa eza antibiotique nazomela amoxicilline oyo eza babenga Uniclave ya bakisa minene yango Uniclave nayokaki mpe bamalili nde munga constate ke ondie na mpe na mwa malaria mpe nge ekota wana nazomela Liter fort donc car pendant le lobby il y a 3 types déjà. Pendant le lobby il y a 3 types. Troisième na sombi na tongo pour na batache. Donc il y a un important o azana makasi ya resembela o tende rona mabonde lipo yango ndeza primordial. Mais déjà a nzambe sa sali pe na pa munene muto akufa zate. Et de na ngana souligner boy bandeko na nga batata ba mama bandeko. Na tseli ko kanga mutu mo ndo kité. Nakangi mutu mondo kité c'est très capital tikana prononcer makambo yo nakangi mutu ndo kité mutu pe kangi mutu ndo kité teska na za na église na papa beau frère atika go ebisanga pete ke validi ndo zobela bwe na moni tata moko boye to na moni koko moko na moni mama moko atika lo bananga eloko wana te ngana za catholique so na ki ko tomber na groupe de l'église de réveil po na risu na choité na moni koloko to varicelle mais à lire et bandeko sala et bandeko kende le vitesse de kema makasi to so lango so na komi nanga bien nene ya mukona koma en église na oka mutema nanga chapena ya c'est oklo kwa kimia moko na oka mutema nanga cha ya c'est là qui 6 jours après nde varicelle bete ngai mukona na koma en église ba pesa nga kisi moko ba masala archimède docteur ba benga dexa na mena la 3 heures du temps mais na ebina 2h15 na bonde la docteur est-ce que na la l'hôpital après ça ngata diazepa bi jamais et bébé ça makambo na bone na tonga transférer na mama yema nga parent papa akenda transfert na mama yema zonga te mère na nga kenda transfert na kankoko l'hôpital kanko la zonga te atuka na sosola muke na mukili faut ça la kama ile te faut ça la faire na sagesse na santé pene na ba lieu l'utile à l'agréable sagesse na intelligence ya on a yaki na église on a quitté que pour na kangi mutu mondo to na mona mama abimelenga to na mo abimelenga yo na kima imbango en tout cas bande ko na nga nyonso maladie eza nango ezaka ya nzambe tambasu ena kombo na français vous comprenez maladie nyonso on pc peste ya na kombo na français sauf que pour na bato ba raisonner na baza bato munyoso na mukira ko mettre à vie na ye vous comprenez nde baloba na français vous comprenez munyoso ago mettre vie na ndenge ali liberté d'expression na basala nzambe belé ba benga lokaba batenga ba mabondeli basimba ko ba pasteur Patrick na sona bosi so Belgique en na France na Londres ba Moïse Kabodi en tout cas batiki ngaite donc na zabo epina na za mutu moso na tiki nzambe seke na mutea mabe na zengra ata to sala misana na biso mena mutu moko fona constater nzela nzambe pona moni comme frère Valdi. Mais ça la fois j'ai été baptisé en 2001 dans la paroisse Sainte-Félicité à la commune de Gisenso. Na kouli na confirmation de Sainte Thérèse mais ton frère déjà au baptême il y a église catholique ba tebe ba considérer en côté. Na la radio no raba na bino. Oui, te toyebi. Frère na bino. Mais ton frère en Christ. En tout cas ndande on ngande boyo ka voix na ngale le voix na ngabene zo normal. Aujourd'hui c'est une journée pas comme les autres. Donc au part on a courage le ba mène sika ça la bien botika tembe o ndeko na bino na soki malade tina pomme de mer donc so bomoni wana bomona ba tache ne tikali ebite so limonani te wana koko te koko te yango ka puso na mna tobolango ebi
Donc, il y a une utilité. Bon, mon engagement dans 2 semaines à télévision, dans un bonne forme. Ma Déborah Kamanda, tu es mandaté. On vivre dans Moussala. Il y a une différence. Moi, je fais le journalisme. Donc, on a Moussa Moussa na école na vie. On a tengi le journalisme na ifasik. Oh, ben maman. Na ozonga na boulot na. Et là, on a comprendre. Maman, on peut sali boye, peut que ça ezwanguma o. Peut-on sur l'étoile mou valdia ça nango. Pour bien battre sur belle varicelle que le kaya pe banini pas et le bama nango. Mais ngano na mona na mona. Si le lobby on a dunga docteur ce côté là. Na c'est que ça va te moukier. Munga ngapena na tongo mukolo ngo dimanche na tango mo hôpital te pona mo. Ba yo zo image ya mabe pa munga ngapena ibisinga bi. Papa, na traité na biloko mais yo et pardon. Que maman yem. Donc là on peut bangisa ki makasi yango wana. Na bien. Est-ce que na habité na médecine de batanga classe. On a droit à démoraliser malade pour motiver. Il faut motiver. Si on a mon âge comme Abelani, dans 6 jours, wana, le 3e jour de l'été, on a checké Ponduna Bamunga. Pourquoi est-ce que professeur wana, fala sala, fala sala. Eh, ya. On a tanguilé on tina, tanguilé on tina, na se documenter na yango. Tom na Monique va na bengi masala mo ke babina ko lokoto bi varicelle. A docteur Archimède a traité après ce antibiotique. Atindelinga sikoyo. Livre na ba page oza nécessaire mutako tanga pas s'orienter atindele ngonde 6 pages na WhatsApp babi oza varicelle te oza variole donc eza différent te siko na bien ngana oyoka munganga wa traiter ngata na oyoka mutu azolobana oya moninga te oya prélever makila na ngate omoni siko biso na Congo to vivre na Congo lexicomatisation c'est les compréhension non il y a yoka mutu azolobana telinga na vidéo to na yoka mutu oyo asalinga examen ozo makila na ngai boza na compréhension côté wana pe pour pas munganga ato ene loko mo babwakelaki yo basalaki yo boye eza na résultat pe pa na bango le bata mutu mutu ngo to mutu batango malefi bandoki yango na pesa ngo to mutu équation plus aspirine banvoute bango pesa to mutu chloroquine on comprend pas munganga nyoso eza na résultat nyoso na valeur en tout cas bate bele bate nga valdi ko lobate na lobelo ka mabete valdi ko le kana télévision te na lobelo télévision te ngaka pona moi batebe ba lobby moi diffamation ça la rien mo mabe mutana muninga na bino na passe c'est ça mais yozo ya pour tout sona tondeni ngana kan na bandi na phrase o nene ya ateli ko kanga mutundo kite ngana ateli ko lobate po ata ba lobby na ngaba na église ke validi mo ndngo bela ki muta sali o beza ye na tiko yo lobamba ba te po so ke na justice ba kanganga ba benga ngo diffamation na vilipande mutu on va ba kanganga kindoki na justice na biso ezo reconnaître yango te. Oh ben nénéa, on a maillé dans la bousoba dans la ngote. Et des dans Baxeloko. Moi je suis catholique. Malgré tout na réveil. Bisous na catholique, maman kuba croyant ça va kindo qui m'a sonné bête à ngote. To bête à ngote. Celui qui te cherche à kona basanga mindele. Basala mona makambo na mutu te zaka. Ezaki matu ngani. Na irritant ko bête ba scrabble. On comprend. Mais babilo kona ke o kindoki. Mingi na papa basanga benga ba exorciste mingi basanga na saba batu mwindu bamba na basaba kasi babe bazebe ba bezindo bazana masita alphonse babe izwa babe kikuila to sambela kana ba catholique kwa nyo kenda ki pa ba bete o yaki na église de réveil et là on est motivé ki o ya na église de réveil nene ya ngana otuno no question moi vana répondre yo et c'est tango yo ka ba yemba alléluia satana ba tanga komba Jésus yango na yaki na ngai na yaki siko pona nini na pona sala à l'aise na yebisko église ya petit pour aoza église ya beau-frère na ngai pasteur Merchak cha petite sœur na ngai biso to botama 4 nga legi na moi si maman pasteur to an écart ya 8 ans d'âge na masa na ngai te mais na mona ne papa mobali lende nga sala makasa na moi droiture na ye so na tebe calcul église na bango banzete banga mo par rapport non za la l'aise pour na zaki mal à l'aise bilo konezo tuka picotement. Quand on bat un antibiotique, qu'on a quatre you n'est mukusa. Pendant ça, c'est comme nous à la l'aise. Et au moment où on a inde awa, on a ma bête. Mais là, c'est qu'on a ignoré l'église catholique. Pour après, bazo alléluia. Bisous une adoration, on a même alléluia. Vous comprenez? En tout cas, ça, on a dit ma bête. Nzambe penaza nzambe na numéro moko boko benga numéro bozela na chaîne na yebike batu tout ya monde entier baki na posa bayoka voix nanga iko finga mutu te tata mama to ndeko
voix na ngai ko recadrer mutu te voix na ngai juste ko kumisaka nzambe na ko kumisa pena nzambe po aza père ya tana ba circonstances to kutana na mukili nzambe pas kutana na ba malade bo ba sibino molimo te donc oko toucher no poso mutu mais na suka ta mususu bo koki koma so wapite ngai na nine bato basala kaka fidèle na nzambe bato ba croire na makambo te ke o balingi mutu mukili mo balingi ka sala boye na bebe po mutu na jamais ko na force liboso nzambe on comprend mutu na jamais ko na force liboso nzambe bato banzimi na nzambe neneya bato banzimi na nzambe po na zuba appel mutu musu alobi na ngai na otanga ba kombo te po comprendre tant de boke les jetons te kende pa kingandi boye na boye nebi mukilo tilo bato tubele bazo rêver ngana ndaka nzambe nake pa kingandi so mnetanga comme mutu wana et comme diffamation donc en tout cas net mutu bongo vraiment na iko sambwisa ote po to soleka biso mbale mais nzambe na ngai asunga yo en tout cas au changer bisika wana eza bisika solution te bisika na ba olongolo maladi ba chomo panzi ba choelo mususu vous comprenez naza mutela na bani bakolanda na basango kala na yebi na ngamba nzambe bien sango ba kolana papa bino ozobwaka boy ba comme ça le kaza avec auxiliaire ville prophète de Kinshasa kasi mona commune mutalandaka Fridolin Mbongo Kimbeni monseigneur Kimbeni docteur Sanya na Kinshasa na sala ba travail scientifique na ya classe TFC travail de fin de cycle et il fait la communication vestimentaire des prêtres pendant le rite congolais de la messe. Tout c'est la liturgie de l'église catholique. Na hizo na mémoire na sali sous travail sur l'église catholique wana kaka. Na sala ba massa ba be kisungu girmine. Na sala ba ndeko loka ba be Benito Ngesi baza na États-Unis et na Rome. Na sala ba ndeko belé ba sango ba père nanga ba be Stéphane Ngamputu baza be ba sango be bazo benga ngai. Na zui chance royeko la prière ba benga ba ya ba ange Michael boy na boy on comprend donc ba papa ba maman boza molini na nzambe oh tout bo monya na distraction nga distraction na te na tala nga be mission super mo nazo seka pour naza mutu nga na kokota na ba jeu wana te nga na sali SOS te ke batu bosa ngisila nga mbongo na ye ko minimiser te po comme na yoka ki ba réussir salaire mission mo dernièrement alobaki ba bilamba ya ba 1 euro et comme le problème mukolo musuna mona atango ndiko so pour la kufi nanyo activement pakalowi alobaka ba 20 euros na bango na bani et comment un problème mais auto la sabino maboko na it comment un problème sunga ngate chaka maboko pardon sunga te filmer le colo c'est la caméra fona chango boye boye et mon ami na barusi yango yeyo cicatrice ba tache yango ni cicatrice ko ezati longi monana boso anga sinso ezomona monana ndi poto na moyi c'est bon ok c'est bon donc biloko ekawusi biloko batata ba mama bandeko eza huile d'olive na lemba eke lemba biso bona poto botikaka lemba na Kinshasa pona kobuka ngo babwaka mbongo kala na ebite moto sala nzambe so asaki machine pa ya nango lemba na huile d'olive ngalo ba ka boye eza lemba na huile d'olive na sibino ke na ça déjà na ba 86% toi réussite o azala ko ndima abelo ba amen ko et donc voilà na ngeza likolo ba neko lia na pasi na zolia en tout cas lo liboso yango na 6 jours le lia raté na za muto fufu yango mone na sali na mati PCT pour na diminuer bo diminuer ma pasi na taki na 93% na même na poser na pesa 93 kg na temps musude na compter musude na ba 80 quelque mais pour na ndolo liate mais ce que c'est d'aliba mukusa pene sili pour antibiotique na zoki eleki makasi ndenge boto l'exebo ba antibiotique donc batata ba mama ndeko na yebike batebele batu mususu bayaki pona kochola nzamba limbisa bino batu mususu bayaki pona ko motiver surtout ba mama bele baleli na zo appela batu bebe nga na minimiser ba appela baninga bandeko nyoso te mama mo benga so mne estimer ko mama ba 80 ans na Londres mama na banina France na libosabi koko na ngana eloko opesa ote mais quand on est sambila maman a lobby à Nzambe yoke na mwana oma yoke la lobby en 3 fois yoke na mwana oma abina nga men esa men mama abina nga na sukabi na eloko opesa wote Nzambe na sko omoni to kuteni longi bote mais na yoke na mwana kwa mama boye tuna ngani
maman dit madame souffrante pe ndi maman bozo souffrir donc na maladie mo bo yeka ki mukolo suna poto wa malili na ok mawa sko ngata na na sambeli na poka biso na prière na minuit na minuit ya mona pe marape na lali nana na kota sko prière ya 3h on est spécialement pour na ngai na prière ya matinale na tongo matinale ko kutela nga pe na lali na nga me na osambela na wa hotel matin pour na tongo wana na 12h ce que prière yango izoleka pona bino boye awa bino bolingi so pe nini boye na en tout cas bande onanga ya poto bande onanga Kinshasa bande onanga partout dans le monde surtout bana ifasiki nyonso en tout cas bana ifasiki ya ba masa msotanga na bonebe mutalo yenge mabenga na telefone bino valito bakanga misto sambela tenzambi ti nene ya biso ne tutaki liba na mamusa nzambe na bato zomona tomona ba Facebook na tiba cravate ache ba rouge à lèvres. Nous avons ma bonheur dans cette maman maman nzambe ouais en tout cas baton so bazui na sima na ngai nzamba ko bongola batebele pour za mayele le entourage ngana kangi mutu ndokite mena kotala pe boko comprendre mukili papa mama bandeko na koti baton so bakata ngana pe na mutu na sala recherche na kota kina mambo benga variola ya wande kombo ya ni kombo ya épidémie wana. Non, où tu as la variola? Nathalie Vignon, vous comprenez? Nathalie variole. Na mon indenge sala, mais c'est dangereux à Osaranate. N'a pas la varicelle. Ni on s'en famille moko. Ce petit expression varicelle dans dictionnaire, il y a téléphone dans Wikipédia. Bah l'accès comme mot dérivé. Bah mon familier va bien au monde varicelle, et bien ici variole, yangwana kaba binga na lingala kolokoto ske mabeza nini maladi eza nango de nzamba sala to mona batu suba kufuna malaria de plus batu bakamu ilobika sekine bien batu zong se mai lobi nango kufi mutu muso ko yabe na sima nango oliba pesa yo tamsu kinini mais mutu mabe aya mvute munganga wana apesa tamsu kisa diabète on va toujours diabète à qui église hôpital bazong se maman mai akufi mais mungu ngana muta maile abike lelo ba secret koma bona ya tele glycémie neni na chemba mo mai en tout cas sono lo baboye ndeko na ngesiko zali kumisa ka nzambe kumisa nzambe po nzamba salinga bena grâce na vanda 6 jours na lobate muno kaka na otala mukili na otala mukili nazaki motivé à Osaranate pour nga idée à royan église mutu ndabimisila ngate na benga ngani mama leki na ngani na chara les États-Unis na pesi mbote une femme battante à Osaranate doye pe na mutsali na nzambe ma pasteur motema ya papa na biso varis tant na yesko yesu na famille vraiment côté famille maman na biso coup chapeau donc nzamba za na esika zali patiki ngai tamu atamu kete mukome ko sanga pasteur moni be mission so intervenir le mère vanda na yo na ndako na benga ngane ye mama leki na nga po le prendre la tata te papa kufa le bengi père aleki na nga gigi c'est pas gigi awa état et comme il faut pour nena côté un hôpital bambuma na côté na ngona na tongo ata fois toi nene ya pona ngina téléphone na nota kitata te nota ka téléphone na ngai oh le tebe mbundu zaki boite etanga mai ali na komi ko miyo kasko solo kaka na tongo wana ebiminga ebele na sama kolo maintenant respecter procédure ba bena ngula te lambate ko ilambane muté chango ma laisse bimanga maintenant ba pela batebele ko père na Edo Mopatas na canal ya kulutu na ngai Edo Mopatas ka o fala yemba ouais Brazzaville wana na canal ya kulutu na pesi mbote pena père na Edo Mopatas c'est un motivateur tanga benga nga motivant ngai pena ge ko tchana mamono zoka mabakindo kiliboso tena c'est oui père asa la seule personne nga l'accent zoto je te dis la vérité pour un homme attend sur à douter na onga no croire na c'était père nous a qui s'habiter ne bilinga na bible congolais bende okide mama église bon c'est ko zo croire kaka mama kubika na nzambe na bité tala ngai père na sio c'est exclusivité na l'accent zoto abana nga félicitations pour mingi nene na yebi so bato so église atam pona ba mbasu boy na boy de ye pona nzambe ka sanzoni mbasu comme infection ko bota pelo ko mususu ko bota ganglion net biloko na tangi na varicelle plus loin so que se manifester ma beko comme zona oui zona non et biloko sidatika
natanyango tu yango nzambe go nzambe aga nzambe atuka merci nzambe ne komisinga na eta vraiment et le susu na lamu ile bina kola mugabe ta mususu ne ba crème na opakula ile ngona ba poso o deba mise ba ko pamona ba ndenge belele comme tenti na ko kuma pesu ya bana mikili nazane sengo ya kokumisa nzambe na ngai en tout cas merci ba yeso basungi ngai bosungi nga na muta malamu nga na yaki na ngate pona na visa États-Unis surtout le corona parce que là on a moni siko mabeza na communauté na biso ya nini yo bona bike moninga zobela mozo ye po emettre bilo mo lokwa théâtre lokwa ba 26 sondeni na téléphone au des problème téléphone ngo zo funga mana pasi numéro ya ngwana na che ba tutongo basengi ngai visa balobi bozwi loterie yo mwasi na mwana na yo na bi atesa bongo par exemple pendant que les États-Unis sa numéro hein yo kana ngai lobi ouvertement il est intéressé moi c'est un ta bonne vie pendant bango bon malgré toute vérité n'est pas bonne à dire bah quoi bien et vous commandant bobo beloy non et ma c'est richemo bando beng ine mwana chuka libota ba mère na bango le bat ba ibene ba banda ba ibonde ba sala ate richewa ta goga na ibto na lobi mamu ba comprendre mamu ke mwana suka mère tantine beloy à aux États-Unis donc bobo beloy ça y a landai vous comprenez donc ngai so na ke poto père na ngati kata plus de 37 masters na Paris wana na papa l'aura pas appelé ma voûte baba tabaki seso baluka mbongo mabe nezana ba directeur blanqui oridezo vous comprenez na ba père na ba golf kizola si ko pesa na koto mususu eloko bato ba comprendre te pourquoi ozo batango bato bango bato yo sengite ko bango mo ba se sentir que azan de connexion mobali na boyaki ne tsena ko pesa ni moi si na yo mbongo kende te lisolo kutu na comprendre ke ngote oza buzoba internet pona meke ko swana mère na nga Marie Laure mwaka en tout cas na PCM mote sikazali na comporter volonté mon été a gagné à peine aller sur Facebook bongo Jordan a fait pour se sacrifier journée mon bimba quoi se sacrifier journée mon bimba a se sacrifier na journée mon bimba pourquoi na likamuna pourquoi na nota la te bat bazo benga ngai na père na ngai za na Canada papa Donald Tsumbu à côté ka participer na makambongo ya moto na nzambe oka benga ngabi ya na Bible maboko me makambo na kutana kuna en tout cas na ADC il n'a pengwa et c'est monde on internet c'est bon ni lui on a qui va tout soit ba pena ke oh eza so pas ça ce que ça na basimi balé basi ba tche l'orachou so pena jolicia baba ebi degré intimité nga za na ngona na ba l'orachou te na benga ba jolicia na ba benga tata mosa bana ngai net mutu ra jolicia to yeba ni na kana internet te jolicia no sala pa ya Gaita Vandal na chaîne on a baraka Jolicia basala kana numéro eza ya zela numéro eza ya pesa numéro ya WhatsApp numéro wa WhatsApp. Mais na mito bako comme na peta ngamoko 080 pour battu muso ça besoin benga si quoi ta voix no et ka voix 63 23 0 en tout cas bande ko nanga manga muso za mambo te na tali ba commenter bo finga raté bo luka bo na bo ça peut ba juge te mais ba la fin justifie les moyens faut bon vous avez mon appel de konabino c'est pas l'accident na ça peut ko konde ko solo ka passe pour a kondi penza ko ça ba commenter ça ko ba yokana ki ba loba bo ba oh teme te yo ka nena tika mo solo bana loba bande ko ba otala so na boy bo eza pe soni surtout ba père na ba pa appeler on so ma moni vidéo na ba ko sepela te pour moni mukona belaki photo liboso na kanganga tango bilongo binatinda pa appeler langa pa appeler ma voete motema ya mama na biso gampote mère Maginsibu mo bazaka na Paris ba père nanga bazé belé ya kosakana te ba Constant Vovi ba Donald Tsumbu baba na o kaska panga motema mama Lisette Lokange père na kapska panga na pese mbote na mo pa appel mama nanga Lisette atikinga te banda mambo ibandaki na Black Mendoza. Maman Zarana mwana ya commando français. Maman Zarana mwana commando français dans des côtés sonné. Elle a parmi on a compté parmi bateau sonné par m'appelle vidéo na banga te pour mutana commando français. Yango a enregistré pas que l'accès na bataillon to na nini. Vous comprenez? Donc néné ya bande on nga ba boza na seconde bozo ka voix na ndingo na lobela o. En tout cas les pena na sa ne seconde sabino. Nzambe soko sela yo. Nzambe soko sela yo. Na mutu mote na ko mirimiraka
so bato bana poto bakabelanga ata nazongi na komi loka mundele bato bakabelanga kaka po yaya nga nazaka na bato na tete vantisaka bango na sali na mopende ya 32 personnes na boye mabanga bapichu mbomboye ba Olivier Mutondo bapere nanga Firmin Matoto bamama koloba te bacentralisation de Paris boye na boye baprésident Regan Wasiso nazaka na bato ebele naza na complexe te sono na posa mbongo yoka te sono na posa na kangisa ta mosu 3000 par exemple na 32 personnes peut-être calcul ici moral babetaka bato balingi na lango te mo secrétaire babaki asala école ki Sankara puisque to siko bato to kana kati école wana puisque ya bata mayele nango siko na fini vezo bate na fini vezo bate na écoutant na ndimi na école à vie technique ya ba bimisila mutula na sana ngope mais ka tefuna kubela pour quelle coïncidence na bela bilo ba mbuma boye na bela ba mbuma boye ale allô na bela ba mbuma bonjour bonjour waya toyoka yo binino nabengi na ngina solola na vadi ayoka yo allô maman oui vadi ouais bonjour maman na ngai nasepeli makasi mama koyoka mbongo na yo nzamba kumisama mama nzamba kumisama lelo pena ndenge ya mbinga boye naza na casquette loka fois mai kalambai naza loka Moïse Mbiye lelo na ye pena pona nazo lobeka komba nzambe lelo nazo kumisa ka monene na nzambe me amen amen mère na ngai basa capture te mais basa capture bacha na Facebook ba open na tindela ki vidéo ba na ka batu na ngai mais bangana ba panza ke au monde entier jamais mère si mère en tout cas merci tala siko kuna ah merci maman merci vraiment merci natiki bino net siko boy nene ya mama mo boy azu vidéo nani comme nani kotanga komba bato te kotanga bakoma bato ateko baba ndeko nanga tembe tembe lisolo mama mo lobi pena zu pena vidéo nanga akena on a dispensaire mo na Paris bon on a obité ça il a expliqué nga ils benga pas bato ba dermatologue ana tali vidéo anokuma ba antibiotique akomeli ba antibiotique mama bimisa mbon ta bimisi mère na linga tala liboke ba kisi na ndako nese mère nga déjà antibiotique c'est côté trop bilo c'est kauki allô olobi na butu komoni mama xila na pesi mbote sika zali na pesi mbote en tout cas merci maman siko yo likolo nango allô zela pardon likolo nango oui toyoka yo na osongela oui allô maman allô bonjour amen mère oui allô oui naza bien kolela te mais eza na mambo ya kamera na ngai toza en direct amen mère si merci mère kombo za nani mpona yebisa ya aloba kombo na Rachel nani ah merci mère na Paris pe merci merci beaucoup merci maman Rachel na Paris allô maman Rachel ok allô mais naza kodima nayoki bavexe ata plus de 150 na mikolo kaka naza ya bino ya kotinda ya pasteur naza na ye donc en tout cas na fortifier osakana te bemission kutu ekoma ya moso na leki moni baexemple napesaka ya mutu mona communication aloba boye bonoka bavexe biblique allô merci mais oui, bonjour. Mais ouais les gens c'est un ensemble ouais merci oui bonjour donc maman allô
Allô, maman. Allô? Oui, maman, bonjour. Bonjour. Ouais, maman, toi, vas-y. Valdi, Zamazoro. Yozela. Amen, mère. Amen, mère. Amen. Si. Amen. Amen. Ouais. Merci, mère. Merci vraiment. Merci à vous autant. Donc maman na lobi de solo ali na sombi nga ba questionnaire a même vidéo na pas dermatologue mais c'est mais na mincho na lengwene te gérer na lengwene tape wana na misiko tape ba tâche et mère na le ba kina hôpital aussi ngana sala photo si kuna suna confiance mutu nyo souté non ça la photo ndenge nini na suna confiance mutu te Yeyo. Allô maman. Oui maman. Merci beaucoup. Elle a sepelé que l'on fait dans Valdi. Nzamba zo lokumu. Monsieur décret au l'hélice Valdi Ondimate. Natia gros chaque jour na ma prière non on a fait des mères le colayo. Na prière la cao tout le temps Valdi le na kolia bien mon corps na lia kali na souci nazoka pasi moko na motema lelo na olia fa manzamba zo lokofa zalaka sage zalaka maye. Bon appétit mère lia vraiment lia pena ninga kana ozoli ozotoka alobaka po bino malili kuna chaque jour nalanda bémission nyonso sur kombo na yo nalobaka nyonso ka oya bien epano na vadi yo okufa siko te amen amen ya bakoko na yo amen. En tout cas, vraiment, c'est ma gage, Nénéa. Merci beaucoup, Nénéa. Je t'aime beaucoup. Merci vraiment, Nénéa. Merci, donc. Merci. Yamba quand tu m'appelles après. Antibiotique de l'eau, ça va trop. Allô? On a senti un côté au lieu. Allô? Non, il y a qui s'est dit, il y a tout le monde qui s'est dit, allô? Est-ce qu'on a encore sur le ouais, mais boni. Jean-Maïko. Et na ziongo te ken il faut atteindre la maman atteindre ngate na komela yango sur na répondre ngate. Numéro yango to tia qui déjà. Pesa numéro na o. Pesa numéro na. Ah na fungolongo. 63. OK, 23 060. Bon, quand même, tu es abandonné la qui parce que ça va. Eh, Néné, l'homme se rend back. Mais tu tombes dans ma vie, ça veut tout cas, tu n'as pas si souvent Néné. Néné, vie la par semaine, ma difficulté belé. Nous te recoutons ma difficulté, mon souper pour temps, c'est 50 ans sur ma sungayo. Na sola ina Marie-Laure abisi ngata monta mula bi na bi Valdes que soki na mina sengela yo. Batba subi soto sungayo pour Marie-Laure andia ça. Moi batne ba sala na direct wana aso mon loi famille. Aso batba ba sungayo ezamabe. Na so na vérité. Marie-Laure tomba ba fingi Valdes oko ça bona nga participer na ba direct wana te. Pour déjà ba do mon finga oko ça na ribo mo so bimi kuna bio. Ah tout le monde est au tambola. Ah ya nga za mutalo lendo na njilo nga na forme na za bilamba sirana na latite ona yamba ipona titamso ba nifasa na latango te alina bambombo kana na zo kanana pona ne boso chemise abo milai na on saka mal à l'aise na ba moyi na so kishasa o siko mbatu musumo na ya na tate ya batu mwanda mbo ko bo finga rate nga sala pa ken pena na wana izinya base. Mais si vous avez un côté de ma camboite, vous avez un
nga so nasalaka débat na mère na ngana faut bien comprendre so bien impoli nga na impolité na entreprise toza na loi égalité et surtout faut que plus loin ba benga nga directeur donc ça moi le que ma be faut que boye expliquer ba tunakuta chaîne na sans été tout ça na bipoti on comprend masali ga émission bongo et puis tout ça ça boye nga na ennemi ya mutu na sa moyo ino yebinga bata poto yo de noliso mon nene ya ka wa téléphone to soana na ma bena niveau moko ba serait confinement to soana ma bena bi to tani basati so mutu bana ninga mbote azalate non rabe oui tous en direct maman bonjour mutu wa bina ngabio nene abi na peso mbote nene ya yeyo on a bien dit oui allô maman oui maman bon partager bon tiens ba j'aime bon tiens non ba j'aime bon partager amen 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 esi nazongeli koloba na ozonga susima te kala te mpe na kozonga komona na bino ah maman Jordan Gambala mais eleki nde ebele bavoice yango eleki nde ebele ya kosakana te te me oyo eza motu eza mbongo te eza priere poso mukolo oyo maladi ebandaki te bambumba ebiminga mere nazalaki na mbongo mpo nazalaki na anniversaire 2 jours avant bato batindeli yanga bacode soki mbongo to mosu nanga napakola mbongo na bambumba engeli mwa donc oyo eleki eza motu eza nzambe po baorphelin baleki ebele te osala ngo na planète nini mama na paye du peuple merci beaucoup merci beaucoup donc bato ebele bobenga faut vous comprendre pe que bappel les okota de partout allô tu m'es libre allô nene ezaka na Nadège Dubalu bana Valdi na besoin na nae ye aza Nadège Dubalu Valdi Nadège Dubalu oh téléphone ba sœur na nga ya mikiliti mama na warrior ya osarana te to yeba na ye faut benga na te Nadège il faut benga te banasha mambimi ba benga te il faut ya inbox
na yo mais to sola tika na présenter ba bato allo bandeko na ngai mwa moso abenga komoni na det jubal aza bafanatique pene fali bazaka libanda mboka babunda ya kosakana te mwa moso akabelanga bambongo nayebi te na deja se ngai na dérange mpo na lare mo tindelanga songolo pakala po numenga so lela l'équipe na boye pa eswinga na moni siko famille ngeke na mota msu dépression po batebe basepeli na bemission bamoni te bandeko na somenga na yo koréagir moke libota esepeli te surtout batakini mosu bakompama bayuti te onetinga na keke koseexpose kuna mpo na mandicité so ndeni bato bakabelanga bambongo so ndeni nga nasali nasaka na bato naleji bana lisa bato naleji kana bwaka ko te me moso oza na mosungaka no c'est bon mère yo inbox kama ke pile nanga ndesko ya téléphone et baby bondi bato bando benge na ochaka ni na chi chargeur na courant pile c'est comme au fouter fort ils ont mis la suite donc na ebige wana ku charge ya mutu ya mama Lisette Lokange il faut coup c'est bon to sola kuna merci en tout cas na lolendo na kutana bato musupe na vie surtout ba mama ba nizitu ba nganga ba mama Nanou Bosange Maman J de Londres, Maman Judith, ça mon anga lela. Pendant bateau, non mon anga chaque jour. Bino mo tala anga goûter, ma tala anga chaque jour, maman nangana. Maman J de Londres. Bateau maman Lisette Lokange, Maman Deborah Kamanda. Donnez si pena tout tina iner, Madebo tina iner, Madebo nangai. Madebo, le na bise na zoya awa. Mais il faut voir, abenga 5 fois l'anzela. Ouais, mais il y a des gens qui ont lu quand on fait son bagaille de solité. Voilà, mais tout ça, ma famille. Que moi, d'abord, on a bien problème avec Chassa. On a bien qu'on couvrir en opé. Que Valdi, qui a le point, on a ma petite botamigona. J'ai exécuté mère nangai. Vous comprenez? On te rend mal Lisette Lokange. Ah, oui, n'est-ce pas la porte de mon à part ma père, n'a pas pu quand le papa Pelé. Que on a aussi mendicité na pesi numéro pour kabila mbongo pour que sope poto et ça la maman na basili ki lo Lisette aujourd'hui déjà loterie na te babi na loterie te na landiango méticuleusement babi na ngana zui visa on gagne loterie te ko gagner des loteries na rosa visa des choses différentes ne pas te que ba yebi pete faut on s'assoit de masse pour personne visa ngamba ngamusele kana mukina tangi na landela ngo ala loupe nga cultiver quand bateau va gagner va devenir loterie basakana so gagner faut que bana sko mamba démarche on visa mais une intimité que ça na moi au pour masse na ngana otanga komora Igor Makalamba kinda na makambango na temps te na temps ba benga on casser cette intimité que non fungami ba motezi ba frère ba fungola na corona aux officiers ngwa donc bateau ko nabi les gens le pesa ngana nene ezani ndona poto na culture générale côté na Google betat azui et quoi visa ya DV loterie pour quand les lones na recueil ko la makambango na koti na tali mamango pour les gens sala te na koti na lima mamango bana est-ce que on va zo KCC et fermé mais milongo mzee pe ko pambola mutu on pambola ngape mais ça linga bien le appelle mutu ra faire gagner la merveille masse prêtre de grand prêtre faire gagner la merveille. Bon, soulé pas bien qui yo. Et soulé déjà ça va perdre na ngai. Retourna te. Na la wate bona kumisa soulé pour soulé va perdre na ngai. So ngaza pour bateau ça. Et ça ata vient au fiston coloqué. Va bateau benga mko liboso kaka. On va donc bateau bateau olanya wa tout le monde libota. Ve fiston avec Valdi petona ata respect bona soula na tout le game ve fiston na hormis ma musique c'est la tête au saranate nga sona linga bata pour gagner un plus na vie nanga mutora soulé wana vandi sa politique na niveau mo na éviter sona rolo bandeni sona côté ba komba batu comme bata est victime fanatique nazoki pe ba fanatique ya vie nanga Jésus ya Fridis
C'est rigolo. Et Afrique du Sud en tout cas. Na c'est plein de phrases ba yemeta ki babi nanga. Bosala raja cop na nous bosala ka. Mais nattant l'euro to monio vraiment en tout cas fallait to ça font Afrique du Sud na pesi bango mbote. Ba vie nanga tout pe à Paris ba solide ba vie tout ba na pesi bango mbote. Moi na ntanga makambo ya moko. Pour allô. Ne ba vandi ba tam ngala na ko ma pe troisième na famille père et mère akenda yo boke. C'est ça. Il faut dans mise makasi ndokité. Hein? Allô? 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 Allô, maman? Non, allô, maman? Non, filmez Jordan, non, filmez au point. Ah, papa, dans qui quand on va dire que tu as vu la filmer, pour nous, Zalaki, na on a Zalelo. Allô, maman? Allô, maman? Oui, Valdier, maman. Tiens, Coco. Amen, 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 amen. Donc, ouais. Non, comme ça m'a mokilité, mais beau-frère a aidé à une orientation spirituelle. Quand je suis dans une église, c'était. Ah, ok. Naomi na bayote. Naomi leki nanga Naomi. Nalia fufa masango Naomi na raplote bon pour comprendre que na yebio na terrain Pelizet na face à Fifi Siwa. Pour na otanga la manga musuté comme banga belé toi de la famille nanga bila Naomi. Oh famille de bégiage. Ce qui est important c'est maintenant nazo bika moi ba fufu wana pena ba ndakala na yo beta tour na palais Naomi. Si. Premier. Amen, maman, amen. Nene obo mono to swana na e mabe moko to lobana mama musu to to mais lobi non ko atali stati nanga ngabe na tali mwana ina stati mwana la teki toko mukolo ya osakala te wanda lekako nene tika na o ana westo yo ya poto no seti ya zango neti boy na sana triple papa firma tindelenge non la titi Sumu ko mambo bibera ba kono. Leze bido vérité. Na donc wasko wana na rese lo ga payen na parce que mambo bibera ba kono yo tika la ngate le support yo na la ta oji. To ko bien ça suka. Tu vois l'estomac. Toi peut-être divine ouais. Toi la divine oh. Il y a pas ça ba question retourner. Poussa ba wa ta voix na o. Poussa na olo ba musika. La question de tourner ba ta siliki liyo. Tu ba ba c'est mon restauration ni te mène. Ya musala oh. Siko ça va? Amélioration bien. Eh, Valdi, tu n'as vu le relier. FMI. Valdi. Tena mine ba tiboti skun zale do sina ngate ya. Ba musicien nini ba bengi yo. Ba musicien. Presque ba prêtre tout. Tanga ba komo ba yitiko ko sabiso. Ba vient nga tuna ba masa tout. Ba musicien. Oyo sola la ba onde. Ba o tuna sola la ba on na répertoire na ngai. Tanga ta 5. Ba fait un Gino Liaki. Ndapesa nga concert savant munganga. Vena nga Gino Liaki ba bagé matango fort ba bazi bourgeois échappé. On est à trop groupe d'accompagnement Fali Poupa. Moi mambo.
aïe mambugenza ma restaurer un moment boy il y a des questions polémiques divines afin que faut Frank Sema dit sous calé de soula une 5 minutes belé Frank Sema dit sous 5 minutes belé le vient faire est-ce que tu n'as gagné na benga kene nebza tu n'as gagné na kudere obike le malheur ne vient jamais seul bah tout le monde entier sauf moi de boire mandam na flasher mo kena Jordan to anem dayebi na ina cop mo fa na sala mercredi mais pour le loco cop ne raté parce que côté là ce qu'on est na ko après que ah moi mam so on tout à mailler tout à vision mukili satan na kota na banzele belé cop ne furaki pour moi na kende zaki tena na cop mogo na kanala mutu moko atinde nga délégué ngene sika moko mais tom sunga na micho le coca likolo sa fata ngado ningana mais l'équipe dit on a tinde capture na kati longi na kati mutu na tindi tolo ba monique so pe koloko soni saka na na ntoto ba leli pe kopa munde ye mindele o comprend eloko moko boy divine ana kimi na ngade polémique wana mais bandeke be ba bengi ba ministre bele ba benga ngai ba vie bele ba père il y a la polémique WhatsApp na Messenger. Allô. Oui, allô. Bah tout donc bah tout ba ko sabino te validi kuna na minute Zamba restaurer bolo ba amen. Amen. Zamba restaurer déjà Nasha Mambimbi la Toulousienne ata ba cheko moteme na yeba ndenge ni mama na moni photo si moi ça pas dadi allô allô si tata moi ça bana donc ba ba na la bio ata ba 47 ba tata moi ça bana donc 47 mukete ba 2500 na Toulouse à Pamba so na Toulouse ya Pamba natangi bata clairement ferrante ba venir na Silver wana ni champion judo natangi batu ya ni te kara ya Toulouse Miss de Londres ça va bango par na bango na mobile ne Gilles Vasimba grand Maya c'est ça que na olobate mais surprise eza moi wana na posa valise à kalane longa pona moyo comme déjà infecté donc on est charge à maman Tanya Mukoko on est charge à Gilles Vasimba na Tanya Mukoko valise à kalane moyo comme infecté donc nzambe soit restauré me défait ça dans le laine de mon minute donc na sepeli pour ma mère donc bandego ngana zande ona bino ngalinga na mo comédie na ke botala ngana be mission na sexable ya pito donc pour comprendre que ça valide ba tout bando douter ona il fallait le ba langage ngana zela pona mito na koyo kosa te bandego na ngai valide yo ngai non nzamba ko beta nga fingu ya pour nous kake mito mbubo rezo nisusu oh ba ya ka yo no filmer banda mbangu donc faut la vérité na mito pena na to ya bien ya changement somme na pota tsunga yo occupé te gero validi sa bongaki ko bato basunga nga yesa bat na tindi ya foto ya varicelle non tant ba mari me lisette le kange batinda nesa ba mali muto zo betanga non on comprend na ona batu musuna otanga kombo te na kufila pena papa pena ba peso eloko te mais après 2 mois na bien vieux abandon c'est la décompte finale pour que boulot katikati tondeni en tout cas Pichumbombo père na ngambinga zo à Bruxelles bolimbisanga na ke ba message na c'est koti bato et koti déjà mes téléphones eza okangama ça pena okangama so efungwami na otanga na répondre bino bolimbisa monde ntse benganga mokolo ngombala moko ya bato suna ya mbaka te bato mara mwanda na Afrique du Sud ba yibisanga ko zo benga ngai mena so ki onte vena ngai elondai ba sengo zo benga ngai mena so ki ote bate belé dona na ziba bato musu ba benga pete malobi na mutu ke yibisa vali nzamba ko sala mama Pauline Lumumba RDC Monde passer nani Moïse Kabodi ndé na Londres c'est très important au saranate na bete no liso bata poto ba yibi famille yango
mosali na nzambe oyo atimbi oyo andoko orienté nga ke ten tosambela tosala boye il s'appelle monsieur Mpukuta Konde Meshak. Donc en tout cas, on a robomba mouinda na se ya mbetu te na comprendre ka sa eloko nzambe ako na canal na ngabo yako edebe batebele pe asa nzambe te na ko tshena pesa nzambe te comme idolâtrie mais asa na maîtrise asa na moi sagesse yem de orienter ngai ya biteke yem da bikisi ngai po nzambe yem da bikisaka nzambe sala à travers ye aki na maîtrise comme na nga te nzambe osala mo liboso na yaki mbamo mutima na nga tshepio ba pesa nga d'exemple 3 heures de malade l'hôpital na lalité l'hôpital mpongeza temena e awa l'église na lali na za muto akwa bato bazaka ke oh azumo lienzi muke akina ndaka nzambe na za muto bongo te mais na comporte mukolongo longi pasteur Moïse Kabodi abenanga valdi osaki inspiré tomba binanga batu na mama yemo bandeko boseka muke na beti calcul père na biso ke na transfert na mama yemo azonga te mama nanga ke na transfert na kankokolo azonga te nakoma 3e atabino moko yo na buganya sa grand-mère kokoba bozwa taxi togo hôpital à église à beau-frère na beau-frère moi ici pour ninga foto na biso na ninga na biso ba famille ba chef pour beau-frère pas la jeune ngapena grand prêtre no rabana grand prêtre est toxiné à côté d'église so le beau-frère là na ko ko na kota ki mutalika sumuke beau-frère là salenga mgwa liboso ki lo baptême église na tol likolo moi ezalaki makasi bandeko na ngai beau-frère apakolinga huile d'olive na 11h siko biloko ngo siko mochanga ba tek nene ya tika manje ko sa so moi okomela mwana buke boloba et petit que siko zongela ka huile na huile tala ayisanga biloko esi apa po aitenga binanga fo benga pe munganga po ebinga na relation na benga masanga docteur Chimena yemo musana nzambe permettre nga on soit avec munganga wa basa nzamba malamu binanga so munganga donc to yaki na croyance comme na ko boulete ke fo nzambe kam da salisa magetu po nzambe mdapesi minganga mayele po nagina mukusa ngeno senga kisi mukusa no senga huile d'olive te donc mukusa no senga huile d'olive te mukusa no senga kisi. En tout cas, ba maman nanga nyonso ba benga nga na monde entier to bazali na souci na surtout bato bando lela wana bulisinga pe mo mingi. En tout cas nzambe o bosambela wana nzambe pena oza restauration donc mon restauration c'est comment mina nzoto nanga mais ezenga lettre tant msunje ene ya pamba pour la restauration na restauration vous comprenez restauration normalement restauration peut ce qui n'a pas italien to na ba kilati la restauration en français donc ba tata ba maman ngai ndeko na bino na micho déjà nzamba kominga na nzoto restauration et yo zanga en peut ça la restauration de la prière no rosala wana lobi na tourne la ngona restauration donc en tout cas va te mamilo lendo fort roi baksu à part on est yebi na mamba classe na baksu mambusu ya bible livre ki ba livre nyoso nage moi baba baby sira na bible na place mo baby basoki déjà teo fona tuna na kubeta lisolo te fona tuna fona tuna suka na vexa osarana te fona tuna OK vas-y to comme na suka ya ko mwa bato bayeba to fingi mutu te nene nganya ngo bato yo na biso na kumisa ka munene soko cha titre cha bena valite ambu atatoli munene ya nzambe na ebisi bato kena na restauration na esi mutu kena na ta boye sauf que restauration ngaza ke marambo ezaki ya nene awa et comme pena na suka na za ba crème na mijo na loba na bino boye soit baba bala kamwa muto kezo tokanga pona ba dipakulo na zo pakula adem eza antifongique antibactérienne anti-inflammatoire pona batashe na nango mais oza local ya bilo na so ba chepelo ka scannage le lo mama lunga boko yo na trafic donc scannage na ki ba pa appeler ba kine ba pharmacie ba lukilanga pe ya mikili ya poto na awa eza ndenge moko te le bandeko tout le bazaki moi les na ba communication bandeko bolimbisa bato yo so ba moni ba gafe ba le bolobi mingi zonga na église kinaza déjà ya prière non ça sous la 18h ouais na 18h non ça sous la minuit non ça sous la 3h on a côté couvent ça na miboti la acte mais kina ga kisango donc en tout cas ça moment na loba boy neti be banda to on a liété
bantango na liete po ani tonga ngani na brosser nde air nene ya bimeli ngai na esko mayele nai na mona anga filmer nga naki mayele nai si na yebise non na ko lo bana batu to batebe basa inquiet na ko bana batu ba mo boyo ko monena nzambe. En tout cas merci na o palo bina na pema na pona za mutu pona ko tika pe na simbe mo to msu pema lisu su palo pema na nenga nzala te o nga pema ya mama obela suswa na lobi tro te mambuni ngasko nga balongola casquette yake nga na eko senga na epe ko minimiser batu batebe bakabelinga epe ko minimiser bango pete. Donc nga na ko minimiser mutu tinga za mayele wa bena sagesse na mona ka ndenge pakaloyi mu ko lobake bambongo na bango na ba 20 € ndenge poto silikaka na moni tu ndeko na suna mama coquette ndeko na so ba résister na lobike ba shorts na bango ndenge poto siliki donc nga na zala nga na ko trahir bino te po bino nde en tout cas na nga na visa te pour visa ngo buyo yo problème to kuta na okala te kaka to mamba mure bimaki ya sula la kanga pena ke yaka na passeport okay na zaki kuna lipa sate so nene ya donc sono ke poto no yaka na nga poto wana na zana ba père na nga ba pele ma voete na bete na ba tolo na ba mère na ba magisi bu magiston mari bon ba c'est plein de vidéos bimaki me père na sa ko na ngai na sa na côté na tinda ka ba mu confia nan tineka ba mukofe ba masanga ba lixen bazali ba champion Lille Star côté kuna ba père na nga ba Don Pedro zela vas-y te na to kati toke siko na YouTube c'est na sabo te osuka o maloba suka o ngolo bana bo mambo chono YouTube te o te